Dans la chambre, ok, non, on nous canine. Non, baisse ton ton lorsque tu me parles. Baisse ton ton, j'ai dit. Baisse ton ton. Je ne suis pas ton ami, je suis ton mari. Tu dois me respecter. Tu comprends? Alors, ceux qui ont été le Makambu, ici, je préfère partir. Non, chef, s'il vous plaît. Makambu, comme ça. Ah, mais c'est s'il vous plaît. La caméra. La caméra. Yebi ke famille chose zalaka bongo apis pe tonton Chelsea ndaza bongo za conseil ke ngana eto zalaka ye mo pa yebi ke famille chose zalaka bongo parce que to masika zo ganga nga ba tshi bayuka oh na bimena mbani umena mbani pona nini ezande nga famille biso attends s'il vous plaît na personne n'a compris le roté il y a famille ezali comme ça donc personne n'a compris le roté c'est quoi ça? Peut-être parce que il y a aux alentours souvent dans moi aussi oui ba condition ya famille moi cité il faut répondre à la question il n'est pas de ta famille na temps et puis ou là ko ba ke bana na pamba voilà la tabaki na tana to utane ne to ko parce que dans la Bible pour te dire c'est que mariage c'est une institution divine donc effet à cause de l'institution divine nous avons mené à seul mec pour faire gérer la quartier. Alors, le coup là aussi au PC là est d'autres. Quel que soit bambonge, quel que soit makamni ozolo bawana, donc seconde chance fait izalaka katiati. Pourquoi car leki na yo azala ki canal ya ke okutana na mwasi nde ba utiliser pour azala mwasi na yo obanda koboya mwasi ofuteli dot. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoy naye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomisali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele misusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi ntango tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à Misu surtout ce mois makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes na zomona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na ola tel sous lunettes te ya on est au kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo esila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe ne bokobika nazozela bino na moto.
Bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance sur la meilleure chaîne chez Bisso Télévision. Nénalbara toujours, avant de commencer cette émission, mesdames, messieurs, je tiens à remercier tout d'abord sponsor Nabiso officiel Nalbara toujours que Sugi Azate Ngaishik Mukai Nazé le côté. Nengo avant na bandémission na pesa ke longo nya pe le kumu na madisaka li kolo ya ba sponsor nyo samukili. Ya pesi biso succès, a pesi élévation, a pesi santé, ningi bala ba hôpitaux. Baza gravement malata ma ya pa mo ba romela timenga na romela mai. Talaka depuis mutema na ngao nazaka na age na libu mama na ngai ko beta pa na age na komi na ngoi ko beta nano telemate. Donc, peu manabo moyo na nango ya grâce à sponsor na ngana toujours que sugi yete na zelo côté. Merci beaucoup sponsor Nabis officiel Jésus-Christ de Nazareth, c'est un des sponsors officiels il y a chez Bisso Télévision ainsi que cette émission Bravo Jésus-Christ. Je tiens aussi à remercier Banderonion so oyo ba soutenir Bisso de loin de près physiquement, spirituellement na orphelinat Bravo Jésus-Christ oyo lelo et ko sunga bana bitike belé bakolia grâce il y a soutien et kouta et pas une ainsi que ngai moko na ndena singa que bana wana baza na poussa ya soutien il y a moko na biso ne nenge Thomas Fabien l'autre fois tous on a besoin il y a moto moko iko songa biso pe na loyer chaque fin du mois tout ba kisaka poete bana wana baza nesika malamu mais to bosa na te biso aussi ngaka $1 otinya on a numéro ya Orange Money. Et ceux qui ont une affaire, il y a 2000, 10 000 personnes, $1, oui, la somme, pour ça, la juste, il y a compatir, nabana oyo. Un grand merci, nabande réunion, sur ma bien rabiso pour naba remarque, pour na évolution. Il y a émission oyo, Bravo Jésus-Christ. Merci aussi, naba héros dans l'ombre, namoni Elias Sinanduku, namoni Dilige Monsolo. Ainsi que nous avons peu l'orange matin bozawa na biso na pesi mbote sika ozami babenga ba héros na l'ombre ba sala musala et komona na à travers Bilembo. Je m'en vais dire bonjour, on a invité mon collègue Lelo. Maman, bonjour. Bonjour papa. Na yabio na émission na biso Bravo Jésus-Christ, je pense que c'était pas facile pour to yambayo et les temps tout le kabandeko baza ba problème na yo. Lelo ya na plateau na biso. Nini tout d'abord avant na nini yoko tulisa yo. Comment nous allons aller? Papa, comment on a Gracia? Maman Gracia. Maman Gracia, on va na commune. Papa, on va na Kimbanseke. On va na Kimbanseke. Ok. Maman Grace, les loyo, on a la plateau na biso, yebisa biso, li kamoni ni memio aw. Papa, le memio aw. Ezole kera na makanisi nanga. Ezole kera na mayele nanga. Nazo ebate. Na bando speaker ndenge papa na utso bana na mobali nanga to say there une année 4 mois depuis to bana na mobali nanga mais mobali nanga na bangana to lingana na yebaka e aband azalaka collègue petit sœur nanga bande ko ya petit sœur nanga ba uta classe pour ya petit sœur nanga tito yo lingana nanga na ye na lingaka e azaka modelo asa ngotele lo papa nanga mali mobile nanga pendi ko vivre ne malem ti azu mosala azumbong ayiko balanga na yo zozemi na ye bani na yo ko bota papa naza na bébé naza na ndako deki nanga mwasa yo ko sunga nga ndako nanga mais eloko yo lekela mutu nanga ti siko na comprendre ngote na ye bangote eza théâtre to nini ndako nanga petit sœur nanga alali na chambre na ye mais mobali nanga tulali ne mbeto mais no susu mukabomba nanga azate na bima sana bo azate na kita na chambre petit sœur na bo na ki kokuta ye o nazo luka sapatu nanga nazo luka eloko nanga melf okomona yeso ko gangelika aleki nanga lo mo boka na yeba te ba je
ovanda boye omonaka ozoyoka bato bazoganga libanda obima bango bazosala baje toyebaki papa yomoni meminga awa moi mituna moko ezali olobi bien que udi kobala il y a cela une année 6 mois si je me trompe pas et une année 4 mois voilà oza na ndako ya libala namoni oza na ano na lopete na mosali voulais dire mais non tango mobali na yo abali yo esalaki ndenge nini petite sœur wana ayaki na yo libala yo moto bengisaki elekaki ndenge nini pour petite sœur akoma koya revendre epai na yo mpe abimaka na mobali na papa nanga tana boti naza na hôpital mpona boti na césarienne papa ok mama lobi lokwa yo boti na césarienne mosala mosala makasi wana mama no moto akoyesi wana mama nanga abi lokwa yo boti na césarienne mosala mosala makasi kozala te nazotinda leki no aya kuna Blaise aye wana na ndako nga nazalaki na hôpital aye nayebi naza naleka mwasi akosunga mobali na nga na eloko akolia akosunga mobali na nga na konikela elamba nabimi mpe hôpital na ye donc c'est cher pour soin ekota malamu nabimi hôpital papa na ye na ndako tobandi kovanda mais ekoma olobi na petit sere eloko mo boye azo se comporter lokwa ndeti ngai mbanda na ye lokwa ndeti nga moninga na ye nazo comprendre te mobali na nga kopesa rapport ya petit sere tika ye kaka bomo ebongo mama opesaki rapport ya petite sœur te mama alobaki nini nabengi mama mama alobi soki olinga vanda na ndako no te ezongisa ye ngai bise mama soki na etango naza nango na kozongisa ye ndenge nini po mwana simba mwasani eza te mwana simba ata mwa kantine eza te po ye nde moto akozwila nga kantine ake kotia na douche mobali na nga bimaka ntongo kozonga nde eza kaka 20h 21h mama ayebisi nga soki omoni moye te zongisa otikala konyokama na bapasi na yo ngabi te mama aza leki na nga mosuki te ti ya bana biso ya lelo mama mais papa nazo comprendre te nga na bulaki ngo mosuki te ti mais nazo comprendre te komi kolekela na mutu na nga na mayele na nga mobali na nga toujours na chambre leki na nga eli bakomi kobima na chambre omona osala conseil ya nini chaque fois soki kana na katikati ya butu otutumuka boye aza te obima na sala boye aza te oke kolande boye okitali na chambre ya petit sere na nga esala mingi plusieurs fois papa ye apesaki yo réponse asolukaka sapato to sokanga bango na position moko ya mabe teke ya mwasakanga bango déjà ke mobali na nga azokota petit sere na nga vani na kiti nga nazalaki na chambre nazobongisa mwana nayoki bebe yemba moko abimi libanda akayambi ye ngai natemi na porte natuni ye oyambi ye bongo mpo ani mpo nazwaka ye leki oyoki de nini omemi yango ngai nayebisi ye c'est bon merci lelo ye avant o c'est bon nazalaki na makambo boye nazosala boye c'est bon bongisilanga elamba na nga nakolata nakoti na chambre nazwaki mwa retard mo mwana banda ya kolela abengi petit sere na nga kota na chambre ke kozwila nga chemise yebisa ya na bino apesa chemise repasele nga abimi nango libanda azwi chemise abimi nango libanda arepase nsima petit sere ayebisi nga oyo yanga nazodeplace na nga nazoki kotala camarade na nga nkayebisi ese bon me yeba kaka nga na na moto akosunga nga awa te yaka erabe asimi nzela abimaki miti atanga mpe mobali na nga abi ye mpe abimaki kotala match simi nzela abimaki me ntango mobali na nga ye amema esaka eleki na nga te me aye na saka eleki na nga ya mopanzi ya comme de garçon natuni yo saki no ozwangwa po tokutani na nzela naisaka apesa nga saki na ye po parceke kopo mo tondosala na mwasa na ngai fo natia biloko moko ozalaki kuna na kati ya saki namonaki ode ya claire te po namputaka ede na chambre aleki na nga namona yango claire te mais eloko ye azoparveni koloba na nga soki
nakomi ko tsaleki nanga mubulu na ndako oyo na bima. Siko tango kangi bango balobaka nini? Ye na tuna ye alobi wana bazuwa ya pamba ozo salela bato no kena mbali no wapi. Yo na vokuta na mbali na yo toyebana kana nunga na ye. Pardon? Na vato kuta na mbali na nga bayebana kana nu bango mibali. Wana leki no mtu ayekso. Ye mtu ayebisi. Ke d'ailleurs mbali na yo toyebana kana ye avant yo. Avant nga. OK. Nga yebisi ozolo banga bonga na za muninga na yo. Ayebisi nga pardon mama kombete mutu na ngate. Ki avandi. Na yebisi merci. Merci na ba réponse yo pesa nga zo tuna yo. Ozo pesa nga ba réponse na yebisi nga mama. Yeba ke okuma kobeta featuring. Nga tuni featuring ya nini? Ayebisi nga Innocent na Fally. Wana leki mtu ayebisi makambo. Ayebisi nga lokwana. Innocent na Fally. Papa, ndi naza ezoleka na mutu na nga na makanisi na nga nazo yeba te. Nazo yeba te na loba nini? Nga moko na kangi bango na yo na yo kokuto likola mbetu petit sœur na nga lali. Ofiniki drame nazo yebisa ngo zo luka kechi na yo. Makamano na uto tunaki osugi mama yebi makamano. O yem datinda ki leki aya. Na yebisi mama. Mama tala ba caractère. Mwana ko mkoposer na ndako. Bien sûr. Bien sûr na ko misoki na lobine likambo ba réponse ma be. Ukati na nga ba réponse ma be so na yebisi na ofunde pa mobile na nga. Azopesa nga réponse. Mo ya bien te. O mobile no ayebi da caractère na nga bien. Ato fundi. Babilo mo boy. Ya bien kate. OK. Bilamba mobile na nga nazo nika papa yazo wolela nika. Merci beaucoup Baneroba Bolingo Boyoki solo ya ndeko na biso ya mwasi oye na plateau ya Bravo Jésus-Christ na chaîne chez biso télévision. Moi idée muke moi synthèse na bandeko peut-être baye kokuta émission awa. Ndeko na biso ya mwasi azali bongo marié ya cela une année 4 mois. Baboti mwana moko na mobali na ye mais aboti na nzela ya césarienne. Donc bon dans la césarienne, ça dit que maman na ye a intéressé lui bon moi na ngai ne toza na leki ya mwasi esengeli aya kusunga yo na ndenge oboti na césarienne et parce que yo moko kokate. Disons nde andimaki na mobali na ye. Et là sa petite sœur nde aye kuvanda na ndaku na bango. Na kuvanda wana ça dit kaye ko komi komona ba position moko mabe entre mobali na ye na petite sœur oya landi. Des fois ne botuko kangi na ba bipai na bipai de amoni trop c'est trop abi non esengeli aya koleka aluka koyeba ba confirmer ye vraiment ce qui bazara moi c'est mobali to bazara moi c'est mobali. Maintenant ngai ya eloko na sengi pona bandeko peut-être bazana idée ko bengisa baleki na bite baleki nyonso bazana ndenge moko. Mais bazaba obe ba kolina ba famille moko bayebi ko banga pe ko sambela ba sambela ba yiko banga makambo. Mamekaka tabala pundu te mais conscience pe ba maman na biso to éduquer ba na biso malamu mingi parce que ce qui ndeko na ye ya mwasi azaki bien éduqué. Makambo ninge komate. Entre-temps, elle couche avec l'homme, je confirme pas, de sa sœur. Mesdames, messieurs, tout à la spot, il y a Orphelinat, Bravo Jésus-Christ. On va revenir pour la suite de cette émission. Bien sûr, Bravo Jésus-Christ.
L'orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadon Abino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Nalobia, bokanisaki tosila te, toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli biso lisusu, Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure professionnel, deuxième édition et Yambala Oyo, eza ya ofele. Nalobia, eza ya ofele. Poete casting na biso elingi ebanda deja. Pona komi komisa benga na ba numéro oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 Please 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kocha makeup pe kokanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger. Pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko. Nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele. Nalobi ya ofele. Ah mama Clémence Zambe apambola yo. Pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba. Pona yango mama kamata bisu. Mwa kamata lisusu. Mwa. De retour, mesdames, messieurs, na pesi bino longo ya mingi na bandeko nyonso oyo basungaka biso à travers l'orphelinat Bravo Jésus-Christ. Nena ote ko baketo na bosenga ya bandeko nyonso oyo baki ko soutenir biso na quelque chose pour aider ces enfants pe na maimatali ba frais scolaires ainsi que mbongo ya loyer. Donc to senga ki moto nyonso ya bonne foi. Moto nyonso sepelaka na émission oyo Bravo Jésus-Christ. To senga ki bongo na moto $1 ya bon na ko ba pa mbabde mais $1 quand même pour soutenir œuvre Yabana Betike. Donc, on retient dans le numéro, il y a Orange Money. Le numéro qui est affiché, et banina plus 243 89 18 89 886. Ça, c'est le numéro de l'orphelinat Orange Money. J'en profite pour saluer comme ça, ma membre Nyos Oyo. Parce que bon, on a groupe na WhatsApp, bandeko Oyo, prometaki que banako sunga émission, on a $10 chaque fin du mois. En tout cas, bon, bougez-moi mon quai, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Moni, dans la émission, autant on se $10 na yo. On s'allie ça en même temps, les orphelins, on s'allie ça. Bandego, oh, ça la en sorte que l'émission yo et ils allaient réaliser moi transport, moi café et une samba rosa te kopambola yo. Benga biso na lombango, s'il vous plaît. Oh, sur la et je salue aussi maman Gisèle ainsi que maman Joyce. Papa Alain, je vous salue, maman Georgette, hein, si je ne me trompe pas. Bonjour à vous. Voilà, la grande, aux prête, il y a qu'à affronter, petite sœur Nayo, on s'est dit que c'est oui, la vérité, à confirmer yo sur ma caméra que le Kanaka c'est les balles ok? Non, aussi, est-ce qu'on va bien? Parce que caméra est qu'on caméra, on a puna, on est voilà, pantalon, il y a jaune, hein? Comme on est à Soumane, il y a une dame au joyau. C'est un global que vous battez maintenant mingi. Naïbi koza battu, vous allez vraiment très touché. Na makambo eko leka na kati ya libala na yo. Voilà. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, bah au côté la biso petite sœur naïe, tout le kakouye bah qu'est-ce que se passe? Bah comme un niveau nikas. Voilà. Bon côté la naïe. Voilà. On doit finir cette histoire. Moi ça fait très mal. Makambo eko leka. Yaya bonjour. Vous allez bien? Est-ce que Kovanda? Oui, est-ce que Kovanda? Ok.
Jessica, vous allez bien? Oui, très bien. Oui, c'est ma grande sœur. Ta grande sœur. La grande sœur, voulais-je dire. Tant que vous avez awa. Et le Beloni. Nakamwe, ne comprendre que na écouté awa avant dit un peu triste et tout. Et comme ça attends soit na grande sœur là. Bon grande sœur ngam na tika ndo grande sœur avant d'avoir mananga mingi tinanda parce qu'il y a bima kabima. Ba mingi ngana. Mais tu comprends? Oui. OK. Abima kana bébé ka bon? Non ngam na tika na sonya sanda kuna mwana ngam na tika nanda. OK. Bon ça bien, bon vendez bien la grande sœur? Oui, très bien. Problème exact? Problème exact. Comment on a? Blessing. Blessing. OK. Moi problème au ça ouais. Problème. Moi problème au ça. Il y a la grande. Est-ce que vous soit analyse na yo? Moi je pense que c'est mieux yo autour de ma question. Bien sûr. Yeah. Bien sûr. Vous allez kinanga. Vous kinanga kunanga usunganga. Nakuta James na shamba na yo. Na tuna yo. Bisanga réponse ni. Mais bisa que pour commander les na chambre c'est pour cela qui pas bon ma peau c'est tout. Voilà. Comment pour na chambre na yo? Oui. Après comment pourquoi c'est quel qui caso de surveiller. À surveiller un petit peu bima qui c'est tout. Attends a bomi pourquoi? Oh ya yo mona gi pourquoi ba boma ki? Na mona pour quitter papa. Na kuta James le kolambe tuna ye. Na kuta le kolambe tuna ye bisanga. Nazo luka saucir nanga. Tikalo mona mpukuté ou azolo bampuku. Ye mbala baki ketchine. Ya komite. Relation ni boza na ngona mobala grande sœur. Asa mobala grande sœur na relation to za nanga ne. Ba relation te? Na relation to yeba ne tant que beau frère c'est tout. Il a monté ça au bâtiment na sous-sol. Et l'autre. Ce qu'il y a aux qui c'est les qui babile mozali ba si like ça. Le wala il on est ça il on dit misa make les qui na yo salo mabe. Yebo ndavandia. Na vandi siye, maybe siye ba jina mbana moko mosala na se plan na ngote. Please da fona okutaka mbana na chambre na katikata butu. La butu pa ya osani madame ya blessing. Tonton. Na ebite peut-être que ça ba idée ya buli mabe ya. Ngaza mo sinala nga moko. Sino tina ki mo ba malaise mo peut-être le ko bouger na chambre na droit benga beau frère à hôtel parce qu'il me était mon benanga. OK. Na ebite peut-être la benga bon quand faire abula kamabe, je comprends pas, non comprendre te. Ce qui problème en ezani na eba petit. Mais ce que il ko yo grande sœur mo aza ko kanisela o mabe. Pour nous la likanisi n'est pas grande sœur. Et que ça elo mo tebo. Bon ngai selon wana na le loko lubate ye monde mtabule mabe parce que ngaba na ba idée ni na zati. Et pourquoi on a pas habilité ou va pour inviter makambo? Ngai tita ngazubuli mabe atikalo expliquer ngate loko tazobuli mabe na zaki na nzela na moni tonton mo ba bengi ngai nde ba yena nga awa na moni quoi donc ba question belé na tout ça ce qui na zaso na tribunal na comprendre pété na moni ka ba question belé quand ça avance idée na kutu ndinga bana ko bule mabe ce qui depuis quand et ce qui banda kala na ba pété nde ba vandi singa abantu bonzi ko tuna nga ba question belé na comprendre bino pété so ezana. Voilà mais ça grande sœur na ngo so na lekna yo za yaya tuna imi tuna ko répondre et puis pesa et conseil. Merci. Yo, mwana akuta James na chambre note. Na wuti de ko expliquer. Ada mo mbali. Na lala nga moko. Siko, so na weke lo mabe na benga yete. Eloko mabe ni yo mona ka chef na kaskata butu. James ya aka na chambre na yo. Ni les ans ko ebisanga. Gantia, yango ba idée aux oublier mabe. Siko ba idée no ezaki nga na bimana na toto James c'est ça. Ba idée mabe. Mubana nga yo kenda koyamba ye obimi mubana nga bimi na ndenge ma azomi na saki na yo mubana no après tout avant beaucoup de na ye bibi ke to yebane banda kala avant yo siko. Ah bon? Oui. Ah bon? Ni ko bani boye bana mbali avant ye ni ko bani Zambe nanga. Ya gonse yom to benga ki aya ko vana na ndaku to c'est ça ma yinde ni po ya benga po exposer na tiba no so baye ba makamba fama ko solo na ndaku ti. Merci pour kindumba no yebana. Kindumba no yebana. Pour na lembi trop c'est trop. Kindumba yo. Na lembi.
nga mobali nanga obimi azongi na saki na yo oyeba kosala koyiba na mbala bato te okotika na saki no te opesi saki na yo po nga pena nayeba kovivre na ye tina chambre bokotaka po nga nayeba nga ne na mwasi oza mwasi okeli bala oyeba oyo osala nga okoyeba yaya merci yaya merci. Mais l'état quand on a chambre, on a dans film qui n'a pas ça. Qu'est-ce qui ni quand on a l'ingambane. C'est quoi il a rabulé ma besoin pour s'en aller à ma bête. Ah pour s'en aller à ma bête. Comment fait-il quand on a coulé dans ma bête? Est-ce que par rapport à ma camouille, ils ont un ami sur pays. Alobi. Moi na mon ngelo ma bête. Na mon début comme bala ya c'est tout. Ba il est na azana wanga zabidana. Ako benga mbali peka sekonda benga exposer nga exposer pe mbali na tuna mbali akoya awo nakanyi mkone akoya pona tuna déjà awangani pona ngamo ko déjà nakanga bino ba preuve siko le rolo ba ki awangani ko amso ba preuve ba preuve ni pardon ba uzana ba preuve ni uzana papa nakanga mbali na saki na ye leki na nga ye kanga na saki ndenge ni saki ya leki na nga ye saki on les a preuve solidité maman nakanga na chambre ba osama ba osama nikola mbetu na ye mobile nikola mbetu na ye nikola mbetu ni afiniki dra ba omi bale ya la ni epala na ebite sotanga yoka ki bwana nga tana zokota pona ndo belela ye na ebite so yoka bwana nga ngo akosela ki pongi ye alala ye mbali tana kotu c'est James on kan on on ka ketchi na yo osenga nga to yo lukon eza mamba solo grand sœur solo ba tonton na comprendre te grand sœur on su kezelo kwa sikai ce que notre nez c'est la première fois que na famille tous akadena famille biso on sala makambwana nenda kunanga makamuni ni mwasa na famille makambwana nenda kunanga la s'il vous plaît kopela na noter expliquez biso famille na minobo se comporter na nini papa azaki na hôpital la rabota kazaki na hôpital ngam bando na sala ki tout point na kanga mbane so ngate me mbane nga do elo mote nge kanga mbane nga basi misusu yo sagi ndeno kanga mbane ndeni mina zaki na mbane ngana mbane ndeni mais quand même expliquer biso ngana on comprendre s'il vous plaît ngana mbane ndeni na bimena mbane o mena mbane pona nini eza ndinga famille biso ndinga famille na bino yaya expliquer so ndinga famille na bino ndeni papa mo bakuti mana nga ese mo na bona vina nga na linga ngote na linga te mama tinda ko anda kuna pop mama mbana nga mama tinda ko anda kuna pop mama mbana nga yana mbana nga no boma na ko boma non ok ko boma ko mama ko boma te pardon bo mai na mbani ndenge na yana ba tango yaki famille wal bayina la grande s'il vous plaît sunga nga ya pardon moi mais quand vous expliquez sur le détail papa nga na vanda kinanga mama mutatinda kingai na ya na vanda kinandako ok maman le binoni maman mutatinda na ya pas grande sœur ma grande sœur ndaboti bongo na ya ko vanda na mbali na ye parce que le ko mpezi le ko sikate famille surtout za la so bongo ce n'est grande sœur azati na zimo ta yo na mbali na ye c'est tout na exemple le sikate panenda bongo za conscience ya yeba conscience sko bo sala famille na mina nzambe boza bato wapi toza bangala papa toza bangala mais bangala na yi bangala baza makambo na te bangala ya boti village to bo e maman na okongi ba to coutume na ndenge ya bino famille. Quand vous parlez bangala, on est encore makama modèle. Si on a bien pas exposé famille sur la TV. Té pour yeba. Mais il fallait voir ça, il faut que ça rende sa maman habitante. Hein, pourquoi tu avais pas prévu na avec sa maman? Maman zaati. Maman zaati na inongo. Ana inongo. OK. Siko na bibo la grande. Yo tango sale bimina mbaye na ye. Siko tango mbala ye yo mutu maneko ko isa ye to ye mutu aki faire yo. Isalama kindenge ninkasi. Papa, moni nga soko ninga mbali, meto ninga mbali ka yemo ka yeba za consent ki na yeba no mbali liboso na ye. OK. Siko da moni ke mbali akomi na grande sœur na komi na grande sœur na na tiki na mbali na moni nga temps yo linga suna garçon na tonton James eza souté. Na tiki na grande sœur. Siko grande sœur la boti. Aki na hôpital, aki babi nga biso ki maternité de babota kana na tina bota. Aki ko bota. Na tika na mbali na ye nde biso tozala ke so grande sœur azati to tika na tika na mbali na zo so mbali. Mais on sala ki on autorisation grande sœur bibate langa mbali to yo moronde ou s'organiser. Grande sœur mo ka petit temps tika eta on a yeba de ki tozala bon famille so zala de bon et sikatino so pe yo luba. Grande sœur yo be makambo za bon pourquoi oyo comme makambo na télévision.
nga mama tanga benginga ke fo bless na ya bless na ya ayo vanda na ndako po na wuto boto na Césarine papa fo ero sunganga ndi ayaki ngatika ketika mama nga bien sûr zo mama famille na ye byangu mena yebisa mama ngala ndingi na loka ke tata bisa lo bana ba kufa loka na ndinga mo tina bana na ye suko mama sanga bo poni bless ni poni tina ni voli bana nga poni ya s'il vous plaît la grande blessing suppose tango ngai na yeba ndenge ni osalaki poko sa mobali on explique que famille na biso za kaboye tika ngai to dans ensemble to mobali akoisa maki osalaki stratégie ni na sai que tu sais que mon mobali déjà sai lo c'est mobali mo za mourir c'est nda otambola ro nyoka no wando otambola tambola liboso na ye mais maman na mo bo sa ba théâtre net bo sa ba jeu non s'il vous plaît maman s'il vous plaît James Aya tu sais moi je comprends pas parce qu'il y a des choses où peut être biso de traiter awa yo yi ko mona biso lobi ke mo leki na yo azobimana mobali na yo c'est ce qui oyo yango to yamba gimi on émission nzoka yo bomeli biso secret monene ke na famille na bino bo sala makamba modèle wana eza malamu c'est maman papa faut pas exposer des choses comme ça à la télé ça fait pas tellement pardon s'il vous plaît c'est comme si bino bale boza complice ya solo ba ke non mobali c'est comme si azaki amoureux yo ça dit contacter mobali amoureux par rapport à quoi bon le benga tika olinga mbali ne mon mbali mtaya parce que ngana kilo epse ke tonton Jeff na posa na mais makamozo bimisa na ntoto ezo correspondre au thème yaya hein boko tsela na papa James wana boko tsela ngai parce que bozo makamu bozo lo ba wanga nazo mona ti fin du monde mais makabo yo sama na mboka na biso yaya yo yeba yike famille na bino bozo asu momo yaya azate ba pesa leki ba céder leki oyebisi bito so epse nga bongo ngala benga mama na bino ba beke un peu ko to me ko bongisa c'est pas bon sur makambo ye ka wana famille yo mona ngo normal pona yo eza normal ko mana mbala yaya ke biso bala bakeza bon so sali bon te so ki bala bando na tuni pona yo na trouver na normal rien normal do ba yebso bala bando kufa wana yebso ne ba yebso so pas mama mta yebso makambo wana do trouver no be normal obimana mobala yaya James to banne na pasi tiakoma boyero sutukila James non na tuna mutuna suki yo pe lelo bali e ki leg na ope ayo salango o mona ngo normal na to va non mais pas ndenge lam nda mona ngo grave ngaza normal te c'est pas pas ngaza normal atam kete obi ke ndenge ozo répondre tu à l'aise à l'aise c'est pas possible à l'aise hein le bible so bali leg na yo o mona ope normal James to utine na pasi voilà, bolingo, ça fait très mal au cœur, mais makambo on a barara, on a Elisho, bravo Jésus. Papa James, bonjour et bienvenue. Nayambi, papa, vous allez bien? Est-ce qu'on va là, s'il vous plaît, papa? Qu'est-ce qui se passe d'abord? Il n'y a rien du tout. Je suis avec votre épouse et la petite sœur de votre femme. La petite maman mouké, papa James. Moi, c'est Chic Moukadi, papa. Moi, c'est James. Papa James. Est-ce qu'on convainc de papa James? Toyambi, moi, il y a un petit souci, si on peut discuter. On m'a dit que non, t'es blessing a un problème et on va bien. Maintenant, on a la caméra. C'est quoi ça? En plus, on a coûté. Non, ma caméra, ils ont salaté. Ma caméra, ils ont salaté. C'est juste que tu vois une habitude à toujours solo là. Et on filme pas, mais toujours moi entretien moi mouké, né to bengi sur. Donc écoute tout à se prendre biso sur au vanda. Alors c'est ma caméra. Alors filmer c'est pas ma caméra de fonctionner. Ne vous en faites pas, on filme pas. Donc on filme au quand même les amala mouté pour na biso. Bon, papa James na bon si ma c'était aussi ma caméra. Papa James. Oui, il y a Zali c'est ma femme. C'est ta femme. Ouais. Et bon, oui. L'Eknaï. Ok. Il y a un petit souci. Madame, est-ce que soit un bail ou tu n'as pas question ou peut-être bané comme ituna? Mais poser des questions par rapport à quoi? James. Écoute, on est chambre blanche. Il y a plusieurs fois. On peut s'en répondre. Grâce à un problème ou quoi? Yebisanga. Nakuta on a chambre na ye plusieurs fois. Non, nos problèmes
Excusez-moi d'abord, parce que le problème, Nabiso, tu ne peux pas dire à n'importe qui, excusez parce que on a minimisé, parce que Naïbi vraiment tes papa. Excusez pour ça. Et ça, Makamu, il y a Biso. On peut discuter, on peut discuter ça na katanda. Non, libanda comme ça. Mais non, et ceux qui sont maël nanga. Et ceux qui sont makanisi nanga. Mutu na comme ko soit. Amona memion a. Nous na chambre né okenda ko lukanini. Non, baisse ton ton lorsque tu me parles. Baisse ton ton, j'ai dit. Baisse ton ton. Je ne suis pas ton ami, je suis ton mari. Tu dois me respecter. Tu comprends? Alors, ceux qui sont ici, je préfère partir. Non, chef, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que ce n'est pas normal. Comme ça. Ah, mais c'est s'il vous plaît. La caméra, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans le biboye. Le problème est que nous sommes des solutions par rapport à Ndeko Mibali. Non, je ne peux pas. Alors, on doit finir ça. On peut finir ça ensemble. Parce que ma petite sœur a Bobi, pour Nayo, Kumono Boyna Ndimagité. Parce que Kumono Bobi, c'est impossible au Salango. Mais moi, si je suis sur you, donc, ça veut dire que vous avez pris les temps, n'est-ce pas? Non, est-ce qu'on va, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, on a un pour naïe. On se met dans le OK. Nous avons remarqué les mots pour merci beaucoup. Papa, la grande, na lingo o bala mobali na yo na ndenge sengeli. Ndenge moi ça le bala mobali. OK? Merci beaucoup. James, on a chambre blanchie plusieurs fois. On a déjà parlé de ça, je t'ai expliqué 2 ou 3 fois dans la chambre. Une fois parce que na bungisa que je perdis, na bungisa ketch, na bando que le Congo. Alors où est les problèmes sur la côté de la chambre? Ça qui na ye, et comment na maboko no ndenge ya bimena njela na ye, yo po bimena njela na yo. Ça qui na ye, comment na maboko no ndenge. Mais tout coup na njela, na vu ça qui na ye, na memelier parce que j'avais besoin na ça il a ngwelo. Ndé na senga ki apprêter nga sac parce que je sais que tu vas dans ndak mo. Banda mukolo nini? Yo, okoma ko benga ye, bébé. Bébé ngana longwe bébé yenda komi bébé. Yenda komi bébé, ya koyambana. Na tuna yote, izara. Deka. Ils ont pensé na yo mtuzo kanisa tout c'est réel. Ouais. Ba pensé nanga, ils ont mis nanga dezo mona. Maele sukinga. Maele suki. Sukinga. Mutu nanga pende komi ko beta. Na ebate. En plus, yo. O mebi kuti mebi ndoke ba mama na bino. Sina ndaku nanga. Yaya. Yaya. Oza mwasi. Papa James, il y a le bibo. Malam. Yemoka lo biangwe. Bo vivre anaye. Et akuba na maloba wana s'il vous plaît. Kalo wana za ke konenda. Malam. Est-ce que papa. Mais habite sur le bon combat défendre tout sur la justice. Non, comprendre peut être famille ngo yemo ka yebi ke famille sur la kabongo. Abi se tonton chef sinda za bonza conscient ke ngana eto zalaka. Yemo pa yebi ke famille sur la kabongo. Parce que to ngwa sika zo ganga nga ba tshi bayuka. Oh. Malamu yaya. So bien apprendre le lobisanga. Attends s'il vous plaît. Na place on a compris le roté, il y a famille ils allaient comme ça donc place on a compris le roté. C'est quoi ça? Peut-être parce que il y a aux années moi souvent dans moi si oui ba condition ya famille moi cité. Non, na yebi condition ya famille na binota parce que moi je sais que non t'es na balaki esili na ba makambo to les cas entre nous. On a fait que bino ba bo mitu na ba question na question poser. Tout na ba no ba question. Ah, il faut répondre à la question. Il ne peut pas ça famille na temps éviter. Ou là ko ba ke bo bana na bana pamba. Voilà la tabaki de la tabaki. Nana tana. To utana ne toko. Tu tomates na mousse. Alors, si vous avez un toko, alors ça veut dire quoi? Dans le fond, de ça, là, oh, nous, surtout, on a ça. Quand tu m'as dit que nanga, yango pas bimana que nanga. C'est que vous avez bien été. Ah bon? Nazaki penza. Écoute. Oh, pourquoi nous on ne pas? On a pas ni. Mais au yébi déjà, tu n'as pas d'aller pourquoi est-ce que là, vous avez gagné? Ma cambo gagné. Il nous sommes gagné dans la pardon. Grâce. Merci.
Merci. Merci. Ozali na poso mema makambo na public, n'est-ce pas? Oui. Ozali na poso na lo bango na public. Et le sali que non makambo comme atina niveau comme entre ngana blessing. Ozali na poso na lo bango na public. Parce que nous surtout né comme Ibweza à cause na yo. Ah bon? Ouais papa. Ils à cause na yo. C'est sali. Donc depuis na bala mwasi, depuis kaka to balani. Pour na ye propriété ici. J'ai des amis bayaka nanda. À chaque fois sur lingo bimanaye azara na tante. À chaque fois sur lingo déplacé na ebo kendata place bo kendata olia ne fils kata na restaurant alingité. O sombela ye babilamba combien de babilamba na sombele nanda. Ngana lingi moi ça na jar o ngana préfère nda kutana na ya libusu. O sombele bilambo yo tson nanda ala tarangote. Tous les so babilamba ngisa a préférer akabela ba cousine e ba tumisusu ke ala tabilamba na sombele. J'aime. Bilambo sombela ngeza trop sexy. Mais na kola tongo te pona ça déjà marié. Tu sais na kuta ke bon surtout na sombela ya sexy ta. Siko yimoko ngubala ngwa ndimilo la ta bon siko ula tongo te. Maman, tanga muno. Papa maman limbi. Parce que ngana bala kyo, ngam na bala kyo, ba tutem ba bala kyo. Moi si tango komi kuna zemi wana kutu koloba te papa. Mais Baba Jam, c'est vrai que Bimarana petite sœur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Il y a un délire parce que tu as osé te dire ça à la télé. Bien sûr que c'est oui. Il y a le maman qui est bossé qui est tôt et coïncidé. Bon, je sais pas sur ma maman na bangwana, mais avant, nous avons qui c'est na bang na université. Ouais, c'est pas université mon biba. Ouais, c'est pas université mon biba. Wana tanga na j'ai 1. Donc, Nabandero s'est plané déjà depuis longtemps. À chaque fois, Nabandero s'est plané, mais Ando Lingangate parce qu'elle avait ses occupations. N'est-ce qui présentait Nana Koutanana, na grande sœur naï. Ok, beaucoup dans la grande sœur pour naïe. Ouais, tout dans la grande sœur pour naï. Ok. Là, si nga kenote, vous avez besoin de moi cité, Orino Linga, grande sœur nanga. Au fur et à mesure, elle était bien, Tobandero sous l'année peu bien. Après les comme en relation. Nande pe to bani na koko sonne pe to bala. Mais depuis to balani, elle a changé. Azara sous ndazara bonte. Et là on surtout au sein la moi si alingité. O memena ba camarade bu alingité. Elle veut qu'elle ndako passer karabino mbale dans place manko. Mais to bimata to que ata ba mbudi ata quelque part alingité. Naza mobali, j'ai envie de faire d'autres choses avec ma femme. Tant yo bota et yo tombe yo kuta blessing au vanda. Au fur et à mesure, ngane la linga moi ça zala, blessing azala kabungo. Donc je peux pas admettre que je suis fier de ce que je fais, mais en réalité, j'ai tout parlé avec elle. Mais ça change pas. Ça change à rien. Au fur et à mesure qu'on va de passer des temps ensemble, bah sentiment on a zaki na ngona na kalese nini ezongi. J'ai essayé de refouler ça, mais je n'ai pas tenu. Et au final, bon. Alors, de préférence, moi, je préfère que non. Na vivre na mutu o yokanga, na vivre na mutu o azan na bagu nanga, qui ko vivre encore na grâce. Mais au salama bête, vous te y a un leki. Vous créez ni trouble na ndako. Non, na pour ça na créer trouble était papa. Sincèrement, je n'ai pas besoin de créer trouble. S'il s'agit de séparer avec grâce, je suis prêt à me séparer avec elle pour rester avec lui aussi. Mais bon, ça, c'est pas facile, hein, c'est pas bon. Mais non, on va la justice, pas kangio. C'est la divorce pour nous. Ah, ozo tepela pena pour vivre. Et maman limbisanga. Ozo tepela. D'ailleurs mon fond lundi lo ebe. Ya ozo tepela. Sotenga. Mais qui a côté tout ça? Na foutu le remonter. N'écris pas sur mon nom, peut tu me connais très bien. Tu me connais très bien. Armoire Malam. Armoire je vais prendre soin na. S'il te plaît, la grande, si vous comprenez bien, tu dis que bolingo na yo, zongi bolingo na yo, malgré les cas présentés que yaya. Il y a un oignon sur bout na te que ba continue. Mais si on comprend, c'est parce que yo ozayi na besoin ya leki, ba goût na les leki. Ne leki a présenté yaya mais boyo mona ke coïncider jour ya de quoi na ko bota pour ça les fêtes. On a sur analyse na ngai. Moi, je pense que c'est... Non, ils voient qu'ils n'ont pas le même jour en été. Parce qu'il y a beaucoup de césarienne avant 10 mois trop en hôpital. Au fur et à mesure, tu vas comprendre que non, en réalité, tout ce que nous avons pas moi, c'est un azala.
Est-ce que la décision aux Yuana, il m'a tant réfléchi et ma ramoussali la famille. Est-ce que la famille on peut se chance d'aller? Papa, moi je fais tout le tout ça, il année 4 mois, nanda kwa libala. Depuis na banda solane pendant presque 9 mois, il y a changement naï. Ah, n'a pas ça changé. Azan n'a pas ça changé. Oh, bima, on a bimika bongo papa na sengle. Ah, on a nanda ku 17h à 18h car on a sengle na liput. Mais tu es une femme mariée, tu as tout au nion surtout mon bal rosa la pour na moi si. Bande ronanga un petit boy nanda ku boy sangate ah moi elle ne peut pas être comme ça. J'ai essayé de parler avec elle parce qu'elle n'a pas tout trop. Moi c'est un présentable été. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que quelqu'un n'a pas son belata et l'embâté là c'est autre chose. Je fais tout de mon mieux. Je fais tout. Nyon se tourne à un pour ça na pesa. Naro mi balo bakanga basi te baba nata ko sala quelque chose. Na sombela eta eloko quelque chose aba nata oteka. Mais elle ne veut pas. Musala ngo ya zara nda ku toujours kaka ya kolala er nyon surtout. Alors papa yebsanga na continue vivre netiwa. Merci beaucoup papa. Yaya yo le bini na magam nyo shegulika. Waza yana yo makila na yo. Eloko sali wana. To bizaki yo. Ngo mona malamu. Est-ce que conscience na yo ils auraient reproché les lotés mibali basé belé pourquoi y kana mobali asaba di concert bien sûr que yo mto sali ke baye ban ouais ko boye lo kwana te ya yepe somone ki mibali basé belé pona ndimeka mbalo wa ndolinga. Moi je te comprends pas papa. Autant yo kasi yo mto tshulu ba ke yo mto sali ke balinga mwenga sana. Mais mbali déjà poninga parce qu'on a okanga mbali pona ngati divorce c'est ça divorcer c'est tout na le rôle bati. Ah bon les ogango yebe tika na va. Ya ope sanga kanda webi. Pas mo pesi nga kanda makasi. Ma miso no bimisa neze lo côté. Comment tu peux être o makamuna na bopete. Madame. Tu me chantes hein la grande, c'est pas bon? No kwa ngana koka o mbali nga aluka ngana zala ngoto yo zala. Yimono na tena mtemo. Yimono mbali bosa. Ita ngo yena nga ah o expose. Ko bosa la foi. Tu vends. Donc quand on ça expose la makamuna. Mwana ngati. Ah mwana nga. Malam. Tena zo so vérité aza mwana nga grâce. Kokotala. Wana kuda to mati c'est aza mwana nga. Maman grâce. Yo c'est rien. Yo c'est rien ngo ponier. Lokanga ko tira c'est rien ngo ponier. Eza mu fona makambo wana te. Eza pona maman grâce s'il vous plaît. Et sengeli boyokana. Makambo bo mi mango na Burkina Kiboité. Et sengeli est-ce que papa Thomas ali? Thomas Fabien Zawana. Boko tshana na Thomas Fabien to meka pe ko tshamo ali ntsaka na makambo yo. Maman metali bon sabé. La grande. Moi je pense que mutamemi bino na erreur oyo ya liboso. Et là, cause de la mission à coutume, il y a mis balé, yondo salaire, parce que peu importe bolingo, topé, mobile, les bosso na yo, à ça, comme moi si ya, papa la biso dans la plateau. Pour divorcer, yo mounio madame, mais c'est pas facile, maman. Est-ce que vous pensez na moi na waza na katuan? Osa makamo aza ya na yo. Boza papa moko maman moko? Parce que si ton yemo toto diap sa dimatika na forcer mon donner le babongo. Le gobe go boyat. Il faut qu'on dise, comment c'est pas né? Ah, tu le banya banda ko dinga yo. Oboyaka. Mais nga petit mnatinda ko fonga njila. Yum tu yebe ko zama sebe fo sala omba. Comment c'est pas né pas comme na pozui. Ya. Si ya faut dinga ta za ki to faute. Il y a un papa. Ta comme na mousse. Décision est déjà na joie déjà. Lorsque ya longoli makolo na ye na ndako pour na mema makambu, ya bisumba ina ye na privé. Et na public plutôt. Ils ont moni que non, azad a décision à soi. Alors on a appuyé car décision au yazu. Thomas Fabien, donc nganaye, je crois que non, il y a plus rien. Bonjour. Donc il y a plus rien. On n'a rien encore à continuer ensemble. Si elle veut rester dans cette maison, nanda kunanga aovanda mais atika blen singa sala à l'aise. Si tu ne veux pas, tu prends tes bagages et tu sors. Bon. Là c'est clair. Papa, Olinga ima moi na yo vraiment. Olinga ka je l'ai aimé. Nde bolingo si la mbala monte papa. Soki mutu ebiso ke no bolingo si li diku c'est que mutakosi.
au fur et à mesure, à chaque fois des erreurs, et les envoûtements, envoûtement? Non, les envoûtements, elle est consciente. Combien de fois, tu as eu encore discuté? Combien de fois? Pour ça, ce qui n'a monique, non, ça ne va pas. Je suis encore trop jeune. Mais la moutou moussous, qui n'a raté. Arrête de me parler comme ça. Pardon. Il y a des moussets dans Nzambé. Il y a la petite sœur. Il y a une qui grande sœur Bakutana Mobali. Et c'est que grande sœur qui robota, je suis à robota, la césarienne, les qui a un nda pour pouvoir s'occuper nan de konabiso. Et c'est que Baromi Bali, Baromi ko ça la fête. Nde yaya yaya mon abiso. Mais la fille, la petite alobi, ils a coutume na bango. Ils ont reçu yaya boti l'équipe à côté na asungin de asungin mobile yaya. Mais entre temps il m'a dit que non en tout cas bazaï na bolimo avant yaya. Na ibita que monsieur na Nzambe conseil ni ko pesa bango na ndeko parce que elle s'en fout pour na marmunion so ya zo le vitalité. Donc je sais pas comment elle te comprend. Et yo ko pesa conseil ni. Merci papa Chiki pour na maloba. Atondi pe Nzambe pour na moment wa pesi biso. Je crois il y a liboso na bandana na leki na biso naki des versions na kati ya liboso o eza coutume ya mibale o bobanda ki avant ya na leki mabala mais komona ke biloko na mibale ezokende loko eki mitira moko mais ezokaba parce que ceux qui auparavant ndenge olobi ke ezaki coutume elobi te kaka yo nde motu appliquant en tant que bana Nzambe tokoki koobéir na coutume te parce que eza na ligne oyo ndenge Nzambe akasi na biso ndenge esengeli bozalaki kanali ya lipamboli ya yaya na yo mpo akutana na mobali mais ekoki su kozala te barrière mpo empêcher mariage ya yaya na oyo avance jekwa na kozongela oyo lisusu nasolana na papa na nga oyo aza mwasi nobala opesela badote makambo nyonso merci. Yeba eloko moko na vie oyo ndeto parce que la Bible pour les autres c'est que mariage est une institution divine donc effet à cause de l'institution divine Nzambe nde aza seul maître au fa gérer na kati alors lokola aussi opesela ye dot quel que soit bambonge quel que soit makambo ningo zoloba wana donc seconde chance pe ezalaka na kati ya vie malgré olobi ke ozwa temps ya koconseiller ye mais azo changer te est-ce que ozwa ki penza temps ya kokota Nzambe na kati ya couple na bino bitumba oyo ezaka ya munene na kati ya vie oyo nde tovivaka oyo place diable asiblaka to atiaka miso ne ezaka bisika couple pourquoi kaka leki na ye oyo azalaki kanali yake okutana na mwasi no nde bautilize mpo azala mwasi na yo obanda koboya mwasi ofuteli dot parce que soki oyebaki ke olingaki leki fallait pas bala ye déjà tango ondimi liboso ya basali ya Nzambe liboso ya leta c'est que même Nzambe déjà sa koti na kati ya likambo ça dit so moni ba bitumba nyonso ekoti o c'est que opesi Nzambe place nete na kati ya kutu nga na koyebisa yo papa en tant que mobali kita nano na yebikeza ezosala pasi ndenge oza na posa ke omona mwasi na yo azala bien na miso ya bato na biso ba camarade na miso ya bandeko luka lisusu o tracele isu chemin ya sikame na Nzambe na kati soki bovandi ndenge baloba na kati ya couple mwasi na mobali avant bolala bosimbani na loboko bosimbi loboko musu na mbeto bozo sambela Nzambe guide biso na couple na biso yo lolenge ni tokoki kotambwisa couple au enfin que monguna koteta bebisa wana na pesi yo conseil en tant que ndeko na mobali de la même manière na kosenga pe na mama mwasi azali mungwa ya foyer mungwa eza lokola munga tango bachaka ngo na bilei epesaka saveur ya malamu de la même manière na kati ya foyer na osoko moni makambo mobali na yo azosepela nango te ekeza kati na yo luka olongola po ete kimia ezala mama tala siko neti ndeza bo chance kutu esalemi eza leki no ya ndako siko so ezaki mutu ya libanda nde bisiko monaka bakisi ekotaka mabe ekotaka bapoison ekoti ngai na osenga no mama kita atake mwasi soki ata mobali ya mati mwasi soki ozaka na netre oza na se omona ke oza na facilité ya kobenda mobali bisika aza na likolo okitise na se afin ke tempérance ekoti kimia pe ekoti na kati ya libala luka osala quand même ezali volonté ya mobali noko ete couple na bino e avance
parce que ezomona clair que libala na ebino eza combattu parce que mission eza monene na kati ya libala onga na kopesa bino comme conseiller. Merci beaucoup Thomas Fabien tokomi na suka émission mokola lelo. Merci na bandeko nyonso bazaki ebele kotala biso mokoba. Merci beaucoup tokutani mbala sima soki sponsor na biso azolite mama na ngai la grande kitsa mutema watali ya na yo hein bobongisa. Merci beaucoup, bye bye. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu Mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition Yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komikomisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia makeup pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu kamata lisusu